nasala mon billet belé naza agent immobilier commissionnaire et puis naza acteur. Why are you running? Why are you running? Sport. Donc voilà. Ok, sport nino sala. Box. Box. Ouais. Wow, ok. Natana yo libre olinga kosa nini? Nathan nga libre na ngotal film, musique, en tout cas. Et na kotanga livre. Merci. Soki tobi o yebisa biso ba qualité oyo linga kokute pa mwana mwasi tant bozana relation oloba nini? Nalinga mwasi aza sympa, mwasi aza actif, aza alukaka et puis intelligente, aza maele. Mwasi ope aza propre, très important. Et puis mwasi aza mutema munene. Ok, merci. Siko okoki koyebisa biso ba défaut oyo lingi komona tamuki ete na relation na mwasi. Impolitesse, têtutesse et puis m'as-tu vu donc komi la kisa koluka ko convier via batumisusu tout ça nalingate. Ok, merci. Bon, moi fille moko apopaki awa donc to kende pa na ye pona tozo ba raison na ye. Soki tokoyi koya awa Emotional tokoki damage. kozwa kombo na yo na H. Kombo na Rit na 23 ans. Merci Rit o pasuli balono po anini. Nalinga mibala pembe te. Mibala pembe. Nalinga bango te. Ok. Nalinga mibala mwindo. Ok. Merci. Ok, et puis pona yo azali ba jar ya basi o basepisaka yo. Bon, ça n'est pas mal mais en tout cas il y a genre nangaté physiquement. Ouais. Ok. Merci. To kita awa boye. Kombo na yo na H. Jennifer, 23 ans. O pasuli balono po anini. Déjà, à l'oubli, à l'ingaba, ça têtu. À 100%, je suis 70% têtu. Parce que les femmes, le bien, ça têtu, je me suis vraiment sentie visée. Et hormis ça, je suis noire, mais j'aime pas le mec. Maman, le bien lingala. Naza mouindou, mais, la peine, en tout cas, babagou nangati. Donc, voilà. Juste ça. Ok, merci. Donc, azali ba jar ya basi oyo lingaka. Té. Non. Ngo bakisanga pona nini? Azate parce que bon, nga linga un peu bafi un peu baza un peu na mood quoi. Na mona za malili et puis on mona za têtu quoi. Mood Na mona le abaso ba têtu na misu. Donc yé simbate. Ok, merci. Toyaboye, kombo na H. Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda, o pasuli ballon po anini. Parce que à lobby, moi si azala mature, moi déjà na bolingo nazala immature. Ok, merci. Mature et puis capricieuse. Ok, ouais. Ok. Bon, azali ba jar ya basi o basepisaka yo. Ouais, ça bien, ça et coco les kanango mais après problème moi un peu très très grave. Donc moi c'est déjà ce cas immature. Pour nanga cause immaturité na habité na kati ya bolingo ba jeux à la mais immaturité ya bouya dans sens normal boy pas nanga les kata. Donc voilà. Na pour ça ba so vraiment mikolo quoi na makanisi. Ouais. Okay. Merci. Tozonga boye. Ok. Ok, ozali na ba ballon 5 o etikali na kozwa pic oyo na pesa yo simba pic oyo. Ok. Siko na osenga o pasula ballon kaka moko a par rapport na oyo ozali komona. Na oyo moni kaka boye elatli na bango et tout ça pasula ballon kaka moko oyo sepeli na yete. OK. So ozali prêt? Okende. Oui, kende. Ok, tokozonga na biso kaka awa. Ok, soki tokoki kozwa kombo na yo na H? Ouais. Sarah Merle, a 24 ans. Merci. O bombaki ballon na yo pona nini? En fait, na bombaki ballon. Déjà, la raconte c'est un kata, mais façon de parler maloba bimisi, na trouvé qu'il est un peu poli. Bon, un peu asa poli et puis asa a ambition et tout. C'est ça, on a dit déjà. Et à part ça, déjà, na lingaka pas trop, mais il y a trop clair parce qu'il n'a pas peine de ma casse. Mais je lui ai laissé parce que asa poli dans le Okay. C'est ça. Ok. Merci. Et puis, azali ba goût ya basi o basepisaka yo? Ouais, ça quand même hein, ils a bien et puis azolo ba bien
kopasuli mpo na anini pasoli parce que namoni un peu trop artificiel. Maquillage trop nakoka te. Ok. Nalinga un peu naturel côté wana. Naza un peu rigoureux. Mais aza bien, aza bon. merci bon tozonga awa boye sikoyo nakosenga na yo soki otuna bafi question oyo ekoede yo oyeba bango mwa ndambu oyeba personnalité na bango so eza na baquestion olingi oyeba basalaka nini etuseka ozala ebele otuna question moko opesi yango bango nyonso tokende moko tozwa baréponse na Question bango moko bango nyonso nde barépondre question wana. ouais. Bon alors liboso fo nayeba basalaka nini na vie basalaka nini et puis bambition na bango eza nini. Deux questions wana très important. ok toya boye kasi tobanda awa kombo na yo na age La midi, naza na 20 ans. merci so okoki korépondre baquestion na ye Nase débrouillaka na koteka. Voilà. Et l'ambition nanga dans 3 ans, naza na posa nazala entrepreneur ya biloko na ngai moko. Nabanda koke kosala epa bato te commerce na osala ekoma ya monene plus ke oyo naza nango. Dans 3 ans, naza na posa, nabala, nabota, nazala na famille moko ya esengo. C'est un peu ça. ok merci toya boye kombo na yo age na réponse ya question na ye Oui, comme on a Rebecca, réponse à la question na ezali parce que na salaka na boutique d'habillement ya mutu. Dans 3 ans na nganga pe na sala boutique na ngai, na za na foyer na ngai, na bana na nga na mobile na ngai. okay. merci ko pesa pe age comme ça yeba kaka 25 ans. ok merci toya boye kombo na age Vani yangu 23 ans. merci na réponse ya question na ye Bon, nga nalingaka, vu que je travaille au supermarché, nalingaka un jour, bien après 4 ans, na sala pina comme na supermarché ya ngai moko personnel. Et ça qui n'a vraiment besoin, mais je ne peux pas se marier. Nakoki jamais kobala tant que na réalisé au nazala pour ça. Ouais, c'est ça. ok merci toya boye awa kombo na yo na age et puis réponse ya question na ye Kombo nanga Bios, naza à 25 ans. Réponse, c'est question ezalaki. na répéter bien Question nanga ezalaki nayeba osala nini na vie et puis deuxième question bambition na yo na vie eza nini. Ok. Naza modéliste et styliste. Ok. Donc, je crée et je confectionne. Ambition nanga ezalaka nakoma na télé nanga comme Baokasol, pourquoi pas kombo nanga tangama comme Bagoussi, Chanel, des trucs comme ça. Voilà. ok merci tozonga awa boye donc bana da kokanisa sikoya par rapport ya baréponse bapesi yo na kosenga soki okoki kopasola balon kaka moko Moko kaka moko wow. tozali prêt ok merci kotikala awa bon okoki koyisa biso mpo nini obombaki balon na yo Oui, nabomaki ballon nanga parce que tant on a monaki aza critère mibali na lingaka, aza calme, vraiment na monaki asepelisa kingai. ok merci opasili oyo aye mpo nini Bon napasoli yango parce que na convaincre nga te na bambition na ye aza mwasi moko aza kitoko aza bien asepelisi nga mais bambition na ye en tout cas nga alingaka basi oyo barivaka makasi kolo et mais namoni que par rapport ndenge naomonela emache te quoi mais aza kitoko. Ok, merci. merci tozonga awa ezokoma mwa shosho nana bezo otuna question lisusu moko ouais Question sur nanga tuna eza à part le fait que bozana mobali dans couple apport na yo eza nini à part le fait que peut-être kozala mwasi na ndako boti tout ça apport na yo na kati ya couple yo pour selon ubino selon ceux qui étaient en couple na mobali apport na yo monaka oko apporter un plus na kati ya couple na eza nini à part ko bota ou bien ko gérer ndako donc eloko ok tobanda na se kuna mpona tozwa baréponse na bango soki okoki kopesa ye réponse Bon, pour nanga eza ko soutenir mobali.
eza te kotika mobali le matin là abimi abundi atoki et puis akopesa sous bongo lamba. Mais quand est-ce que déjà tu sais oyebi se débrouiller gagner pas mal 100 francs 200 ko soutenir rien. On dit pour le meilleur et pour le pire, pourquoi pas. Voilà. Ok, merci. To kita awa. Réponse, il y a question na ye. Kuna ngai kozala na libala premièrement ko soutenir non mobile toza na ye et puis ko accompagner ye na ba makambo oyo aza nango et puis kozala toujours la confiance na ye et c'est ça. Merci. To kita boye. Soki okoki kopesa biso réponse ya mutuna na ye. Premièrement, nalingana no mariage na biso ezala basé toyeba nzambe. Deuxièmement, nakozala surcharge mpo na yo te na bana. Ça veut dire naluka eloko nasala ou soit oede nga na kopesa mbongo mpona banda business mo boye wana toanda ozala charge mpo na yo te tokobanda otya 50-50. Peut-être yo futaka nda nga na tiaka provision. Peut-être yo ofutela bana classe nga na soki para na makambo mosusu. Voilà. Ok, merci. Décision eza sikoyo ya yo parce que nakosenga opasola lisusu ballon kaka moko. À par rapport à ma réponse ba utopesa yo quoi. Ouais, pasola ballon kaka moko. Merci na tokoro tikala na biso awa. Yo sa biso pona nini ozalaki na ballon na yo? Premièrement, la monaki est le beau. Et puis, à zappé, koloba bien. Tout ça. Merci. O pasuli ballon ne po nini? Na passé ballon parce que déjà un ouais kitoko na pena biso avec tout makasi aussi pe singa mais au comité ka personnel Lucas. Donc Okay. na ambition na nini na quoi apporter un plus oui bien sûr aux gens na sécurité mais on a Lucas donc je sais pas au comité. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. To zonga awa. Bon, tikali na ba ballon mibale. Sikoyo na kosenga epa ba fi, soki boko préparer question pona bopesa moninga mobali. Oza prêt na yepa no? Ok, to ya awa. Soki toko kozwa question na yo? Ok, question nange eza boye. Bambition na yo ezalaka nini ntango ovandi na couple na mwana bato? Bambition na yo ezalaka nini? Ambition na ngai so na fin na couple na mwasi. Non seulement to sali famille, to boti, to construire ensemble mais na linga to za ba grand. Ok. Comment ça veut dire que bah comme on tangama, ça veut dire comme on dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Voilà. Donc mon liboso mo bali moi c'est moi mon na za sima. Mais tout le monde a fallu na nana ketchup, na linga moi genre à bon quoi. Donc c'est un peu ça. Donc moi c'est mon boulot pousser ma main vers le haut quoi. Ok. Qui est tout ça quand tout ça toi c'est normal mais ngalinga tout ça likolo ka word. Ok. Ouais. Ok. Merci. To zonga lisusu awa boye. Ok, to koki kozwa question na yo? Ok. On entend dans 5 ans, qu'est-ce que tu envisages aussi? Bango na lingala siko. Dans 5 années. To yo kae bien. Kanisa. Bandela ngo susu. Dans 5 années, nini ozokanisa kosala? Merci. Nabusa na soulevé aspect moko, je suis dans un pays opérateur culturel, na accompagneur d'artistes, dans un monde culturel, dans un artiste on peut dire. Donc na envisageaka na sala label ya munene oyo vraiment et que ça la queue et na émerger ba talent ebele parce que Congo za monde mo boy et ça na ba talent mais ba moyen exacté. Et na envisage rana bimalibanda na kendo ko l'expertise mo boy na ina sali label wana émerger artiste. Mais non, na oza peine na posa moi si mo boy o rozala derrière moi. Pas fait textuellement ça les loko nga na sala mais y pas à la grandeur wana au monde ma ndinga na monde là. C'est un peu ça. Mais là c'est dans 5 ans. Ça c'est vraiment et puis j'ai dans d'autres travail non. On a atteint l'objectif. Merci. C'est bien. Ok, c'est bien. C'est Okay. tout.
merci tozonga awa boye bon so liboso kanisaki eza matata ekomi susu matata parce que na bafi mibale batikali awa na kosenga opasola ballon kaka moko à par rapport à nyonso witi koyoka déjà moko kaka Ok. ouais so ozali prêt Ouais. merci okoki kotikala wana ozalaki na ballon na yo ntina suka mpo na nini Bon, premièrement, la bombe qui ballon nanga, naningara ba peau claire. La famille, n'a pas tapé on est tous noirs et tout. Voilà pourquoi na bombe qui en haut. ok Pe aza stylé, neti modéliste et tout. J'aime. ok merci opasoli ballon na ye mpo na nini D'accord, c'est expliqué déjà. Oui. Déjà, il faut en senser à et le Salina garder non jusque-là. Aza intelligente, Aza pas ambitieuse. Et puis, en tout cas, rien. Mais elle a trop goût dans la tête. C'est ça. Ouais. Mais elle a bien, c'est, elle a fiment ou à quoi accompagner mon bal, elle a bien présentable. Et puis, elle a modéliste en même temps. Comme on l'a dit, ça, mais dernier détail, on a payé, ça compte. ouais. Yeah. ok merci ok tozonga awa boye ok donc ballon etikali kaka moko donc etikali kaka soki kopusa na mwa ndambu boye na osenga na yo oya awa liboso na biso est-ce que question suka ezali mpona bino mibale soki question ezali te ça va mais soki question ezali bokoki kotuna yango sikoyo Natuni ba question déjà en fait ngani naza boye naza déjà la réponse ya nyonso donc question ngana tuni naza ba question ma clé donc mambuya yebisinga naza déjà na décision mo na kati na déjà non non mon eloko tuni na suki wow et comme divers Question ya suka. yeah. Oyi na bague ya fiançailles. mama ok tozela ok ngai nazali sikoyo na question suka Yeah. mpona bino mibale na nyonso boyoki lelo na masolo mokie bosololi mpona ser na biso ozondima bocontinue oui ou non Bon, eza décision na ngai na selon vision na ngai je pense pas non. Pourquoi? pourquoi Parce que à convaincre ngati au niveau ya na trouver ndé na mutu na lukati. Mais bango tout baza bien mais si ya ka question ka ya eloko ngana luka na vraiment perle wana na luka na moni non te. Baza très bien. Et on moni ya comité ya kutu. Ouais. ok ma sœur nazalaki mpenza na esengo makasi mpo na yo mais osimbaki balo na yo ntina suka mpo na nini Bon, nasimbaki ballon nanga ntina suka parce que azali ba critère nanga ngai mbala pembe. Aza kitoko, aza pe mayele, aza pe mature parce que mayele na maturité zelo moko te. Ouais. Bien wana. ok merci okoki kozonga na yo kuna ok donc mpo na yo malheureusement obimi awa na mutu te mais nakosenga merci na nde oye na émission ya lelo nakoki kozwa micro na yo